les abakou qui a ser na biso si la bisalu bako s'acharner na Xil Pechanga, mais apparemment batu bako lo bondire moi keto mo ezali parce que d'autres landa ba audio mo pe bimi si la azala toujours na keto ya Xil Pechanga depuis olobani siriango kofinga Tina Gomez azanga tai mais na ucho mo na pe page moko ba bimi si la na Gomez na azanga tai vraiment makambwana ezo sala passe makasi neti likamba sila na Irsil. Donc bateau ba okota ngo kaka eza na kolo ba bateau ba yebi msu bango bien te parce que biso na musika nde to banda tala bango to banda mona ba pire ami donc ba camarade moko basaki inséparable lelo o ba séparable bango loka ba séparable bango ba comment otana na musika biso mabonde na biso za bazonga nde bazalaki. Mais est-ce que ça te pona ba succès bima ki ba wela mbala poto. Ah bon, omoni batunde ba te moni mibala poto bakabula ka batu. Mais nandenge lelo YouTube on ezo kende bato oyo ko finga oyo bato oko finga oyo. Est-ce qu'ils ont comporté implice na ba carrière na bino? Te wana nde sikoyo ezo boma ba carrière na biso pourquoi parce que to diviser ba fan. Ozo mon fan mususu mususu alinga Mirma alinga pe Aminata. Donc alinga biso no so mibale. Aminata pe fort camarade na ngai. Malgré ça les qui met camarade na nga vraiment. Et sikoyo omoni fan mususu bona longola Aminata fan mususu alinga nga alinga pe Fatou. Sikoyo to bebani mususu na Fatou. Omoni to diviser ba fan. Vous comprenez? Fan mususu ba nga alinga Mirma mingi mais na mususu Fatou na linga ke mingi sikoko le Mirma. Ozomona to diviser ba fan mususu bia c'est que na longo na ngepa Mirma na ke na ngepa Fatou. Fan mususu pe alinga coquette mingi so to beba na coquette alinga te moi le bité nga alinga ba onyo so mingi mais loka ba beba na coquette be na linga coquette ko le Mirma ke na epa coquette nga boinga. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur notre chaîne Planète Nana FIE TV. Continuez toujours de vous abonner en s'abonnant. N'hésitez pas d'activer une cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo, aucune actualité. C'est toujours votre aigle de la presse, le chouchou de toutes les mamans au monde entier, autrement appelé aigle de Kawele. Et merci à nos fidèles abonnés, très cher internet, au vous disposera pour nous rendre biso. J'espère que Rodrigue va derrière Lili avant fond la plateau. Nous remercier les bons dieux pour notre souffle de vie à travers mon père spirituel, Condé-Paul Dominique. Merci aussi à la patronne de cette chaîne, Maman Nana FIE, la selle hélénique, petite sœur à Jésus-Christ, na Katia Mokili. Et puis bien fait les Katabita Dorcas, la selle hélénique congolaise au Akenda, Londres, les bosseurs congolais. Yemta kenda fongoli masolo ba congolais ba mikoya. Merci pour la fidélité, confiance au père Sarabiso. Rodrigo wa soza biso d'accord ba mona star na biso à lelo to yambi to mo ko beta masolo naye. Alors restez toujours branchés scotchés devant vos postes de téléviseur parce que makambo mikitoko c'est déjà à elle na obandaba. Bonjour nanga. Ouais, bonjour Jordan. Bonne santé. Santé bien. Lelo to yo joyeux a na Planète Nana FIE. Ba te belé ba se poser ba question. Mirma la canon, tout le monde a été bima boé, na banzonding, même na bavan ou ya YouTube, Mirma la canon. So batu benga bay moi source ya Mirma la canon a outi wap na groupe nin. Ouais, Mirma la canon abimil pa ya modero. Na utai pa ya modero. Na ibala nga théâtre te na kepa na ye a formé ngati lelo yo donc après a modé na le cap na groupe sans souci na le cap na groupe ya Alisala mais vraiment formation na nga eza ya modero formation ya modero mais tant aux décision ya ko embrasser monde théâtral. Est-ce que c'était facile dans famille kota yo ebika ka théâtre on dit eza na réputation bien est-ce que ça qui facile? Bon, ezaki facilité pourquoi parce que ngai déjà na bande kutanga nazalaki étudiante wana je pense nazaki na ba deuxième graduat nazotanga mbala moko et le quoi nazara vraiment ambition nga ezaka nazala star donc nazara vraiment so na tambola na nzela
batu vraiment ba apprécier kanga batu ba sepela kananga donc nazalaka déjà na okola na ki star nanga et nazalaka vraiment so na oleka na batu ba baluka ka deux fois trois fois batalanga et na ndolo banga vraiment fona za ka star donc otayi na tayi na yo isimbaka Afrique kana donc na ngana za ka star et la telinanga ezaka ya ba star na lata ba bloka mikuse na coiffure nanga ezala toujours jaune rouge donc na tchaka ba suki ba couleur et na kanga suki teneti ba fille nyonso nga ndo kata suki donc nazaki donc un peu différente na ba fille ebele voilà anini carrière nanga na banda on a 2002 2002 mais na bomwana nanga nazala nanga lokwa star nde à partir de la deuxième graduat na habité il faut ngape na luka na approfondir msusu na kota maramba ya art quoi donc so penda ko banda maramba art na ngana banda msusu danseuse mais na notela na famille nini yango so na bina yebisa ba ba lingate na banda esko ko mitu na banda ndingi na mobina rapé na banda ko bina makasi na bomwana siko te na banda na bomwana na ndo bina makasi ngakutu banda binga nga crap na zai passe no bina pena nzemba kofi wana kitisela wana na banda beta ba kra wana ya makasi donc vraiment tellement ezaki posa na ngai rozala star ndem comme susu na ndota la rara télévision ezaki ba sera ba film nigérien bazo recruter ba luka ba fille ba garçon ba former bango ba kuma ba artiste mais ba artiste ya bisote na Congo parce que na tangwa na mona théâtre moi terre à terre donc na mona luka ba tango ba tanga raté donc ngasko luka na ndota na mona vraiment na c'est quoi na mona vraiment ça na ni na ngate na niveau na ngate et na moni Tony Best a lancé a bien former biso so ebi anglais au quotidien formation et na mona ki c'était une bonne idée ya okende kuna pe ko s'inscrire ndeto kendara na camarade na moto ndotanga ni mami agwapo sasoki to kendara tina lemba kuna poto s'inscrire et pas Tony the Best donc ezaki par rapport le quoi ya bande ko interpréter ba film ya nigérian et vraiment il fallait pe biso pe to kotaka na pulwana nde sikoyo art comique na ote inscription $50 donc tu peux ba artiste belé ya kuna nga ndota la télévision ka pona ba petit so ba otala au moins pe na tali po nga pe na ki trop télévision te nde et ça la na moni pe ba artiste mususu boye batum batu kutu ba yebani baza kutu ba recruter mais au fele bongo siko yazo recruter na mbongo ebele bongo po anini bobe non batum so habité biso to kena biso to kote banjo pona siko ba groupe boyezo recruter directement ba yolo ba pe groupe ya modepe ezo recruter babi coupe ya modepe ezo recruter nde na habité na mona pe ba petit sœur batala théâtre ya modero azana succès na temps wana ya modas ana succès et na habité na kota na pa modero ba oli ka tropicana nde na tuna ki batu pe wana ba artiste bazaki belé na numéro modero ba pesi pe numéro ya modé nde to benga rapé na camarade na ba pesi pe jour à répétition to kende et lorsque c'est ça, premier jour il y a répétition. To bandi ko luka bango to 17h. To bandi ko luka bango to non babi o te effectuer la série wana nde to répéter na ba terrasse série wana ba no répéter na ba terrasse te. Série wana biso to banda théâtre ba no répéter na ba école. Parce que ezaki na mokengeli donc il faut bana tour à midi ba bima. Ban après-midi bima à partir ba 17h30 bana ba bimi allez ba tout ce ko bandi ko ya na solo ko ngano groupe bandoki yo tondeni donc à partir ba 17h45 ba to bandi ko ya ti ba 18h bo bandi to yeba na kate na yebi babilonga ba tuté na mora to jouer kana molili to sali cercle moko boye ba bengi yo neti ba bengi msu tel au côté na kati neti yo Jordan côté na kati mais ma côté na kati banjo jouer na kati wana ya bo sisi couper boyo te bala kisi yo basel ka bongo to mona na te et comme na tournage ndena yo mona babilonga batu to tournage faut tourner na moyi to kutani sko e pa ba mayonnaise donc pas cousine ya mo be show akufa nde na yo mona sko babilonga ba ya modé bien penda be na romona na yo mona babilonga ba pauvre masirika pe à son âme donc na komisko ko masirika e pa ya modé ouais nakuta kuna nakuta masirika kuna nakuta batebele nakuta gesho kuna nakuta chukelo mboto kuna donc
de travailler donc on a coûté on a talent ni on sont là ça qui est l'autre côté. Donc quoi il na lié ya tournage depuis quand bino basi des alaka on va guerre est-ce que pour on va blaiser na niveau de kono ba ser kota là déjà oyaki peut-être que yaki na ba tout scénariste ou président déjà on est quoi apprécier est-ce que moi guerre d'esprit pesaki ouais guerre d'esprit ezala kaka pourquoi parce que place basi bazali ba problème ezanga te mais nga na koma ki kuna ba guerre d'esprit ya makasi vraiment na mona ki ngote mais ezalika moi mama baku mo boye parce que nga na komi ya modé atale par rapport ndenge nga za ki étudiante na tanga ka monke na niveau ndia ngamba mon secrétaire na ye era tienga secrétaire na bino théâtre te mais ba tienga secrétaire ba film sous ba sepela ki te on a yaki oza secrétaire na biso ndeni po ba bi après président Bamonga yaki oza secrétaire na biso po anini ayebi théâtre te boye ba ochanga par rapport ya niveau donc on a ndenge na yeko banda malembe na monaki mo batu mususu emsu ba comprendre ngati mais batu mususu pona kutaki film moko wana Nadine Wenge fi wana déjà to ebanani na bandako ba cousine na biso mo bazana na livulu yepe andofanda ba côté wana era moni ngamba moi sepeli ya Mireille donc maman ando kitisa ba ningane moral donc wana penda grande sœur penda ba camarade na moto zala na bango kuna livulu donc ndé place bakitaki to komo soana bango même moral mais nga na kangama ki beaucoup plus na bata génération na ngate na kangama beaucoup plus na batu ya C ya génération na nga ba masiri donc ezaki option o nga na monaki pour nazala vraiment aimer il faut nazala côté ya bano baza mwana senanga donc ba génération nanga ekoza mo ba guerre d'esprit donc est-ce que ndebe batu balobaka surtout théâtre soye pose mo ba rôle bien obando on a trop na TV faut comme président moi si ya président est-ce que yo pe président à Lukaote bon ezalaka nango pe belé moni place pe mwasi na mobali bakutanaka ata na balabala mwasi na mobali so bakutani bolingo ezanga te bolingo eza partout et dépendant na mwasi ye moko soki oyaki na objectif ya retravailler ou lobaki te nga na posa na travailler na posa makambo wana ti nga partout na leka na yebisa ba président na nga bongo nga na yaki ko travailler na yaki makamba bolingo te so na tobi to kota na makamba bolingo to boma musala na bando travailler na nga te donc nga objectif na ngeza ki musala yango na travailler ki na tchaki pena makamba bolingo mpanzi donc voilà on débat tu baloba que non parce que nga pena fanda na entourage moi ba comédien ou comédienne moi moi li solo pezo ezanga raté totongi yo mirma pe déjà na ba président bato ebele surtout na nzonzing na bimaki bato ebele ba kaka encore na zapi secrétaire déjà modéron à l'époque wana ko fulo boete ouais na zaki secrétaire na ye na bande ko za na chaque jour donc akoma lokola grand frère nanga na bima na ndako nanga 10h na zepane na zonga ndako 21h 22h donc na ndo za kana ye bon nga stratégie nanga ezalaki pona na lungula e makanisi wana ifaina zala pire mwasi na ye nga pena nazaki pire mwasi na ye ya palais nga pena nazaki pire mwasi na ye oyo vraiment na niveau oyo ko kanisa te quoi donc ndeko nanga penza partout azalaki nga pe nazala ye wana partout azalaki nga pe nazalaki wana et na komisaki penda na ebité donc emsuso na kepa ya modé na kepa ya modé te na yende pa mwasi na ye donc izala bongo to fonctionna ki bongo yango na longwa ki pe na mutu na longwa ki pe na mutu parce que RP batu msusu ba ko kanisa oyo wana na obeta lisoyeza ya deuxième tour na zonga pour na sa nzonzing mais na première tour era formation na formation il y a déjà camarade nanga auto banda tambola no na beto kota ina camarade nanga na déjà yé ayaki déjà bande ko sola bien ya modéro ba so bien ya modéro nga pesco na ye wana vous comprenez na longole da makanisi wana par rapport à camarade nanga malgré camarade nanga lozo mo bambrema ngape na OK na ngoka bon te yo avie na ngai donc na longola ki déjà makanisi wana donc ba tebele ba comprendre te baba nini mutako fula mutu tina niveau oyo mais alingi ete po et ça la mara
eza courant et donc eza bakamoko rare et ndenga na fulama bato ebele bandima te ata na nzonzi bato ebele baloba te yo c'est que vraiment zaki mwasa modero non na liste ya modero za raté donc c'est que liste est ebele parce que là ba auto publier au modero bimana mama top au modero boy donc yo na kacha liste ba ciao te mama top pe na ndimi te quoi na ndimi na ngate. Bon, il y a modèle mobile, non, ça peut pas choix na mais liste wana ya mama top azate. Donc mama top na mi ma ala bagua ya modèle te bagua modèle te mais na ndimi ndete bakolingana. Donc na ndimi te. Siko tant autant la théâtre lelo. Parce que bon Roumeli déjà moi tant exemple moulai. Est-ce que lelo théâtre ils ont qu'un bien dengi zalaki na ba CD ya ba vegi bokole ba major jolozolo ba nini est-ce que lelo théâtre ils ont qu'un des cas quand zalaki to théâtre za moi na perdition. Bon théâtre par rapport à ndé biso to yaki kokuta théâtre ngapo na ngana omona ki théâtre évoluer. Ngapo na ngana omona théâtre évoluer pourquoi parce que na temps wana biso to yaki balinga bapesa mirma espace te donc pour bapesa mirma espace elinga ezala difficile parce que biso toyaki na temps ya mabe temps o biso toyaki déjà Irstyle aza na succès makasi Masirika ana succès makasi mutu musu tokuta aza na succès makasi ezaki Flore. Donc tokutaki bato o bana succès makasi wana siko tindika bango yozwa espace donc ezaki moi passi et en plus ba producteur yobi ba producteur na biso nde bazaki ba producteur na biso bazaki na basi na bango pe na ba groupe donc pona pe ba pesa o espace ezaki pété donc vraiment il fallait non nous alinga yo pas pesa espace siko pe posa mutaba non donc ozano espace te ozomona ozo former espace te ezalaka em susu batio lelo lobi balongo na bango comédien et belé ba producteur. Bon, nakolo ba ebele te parce que eza batu nyonso tende bandima ba mibali, batu mususu pe azani ma catégorie qui net ba biso moi mso alobi te nga makambo wana te na imusala. Même mususu po mona ba te nga pende fena na mususu na leka Masirika. Te nga pende fena leka Irstyle fena sala n'importe quoi. Ozo mona ça dépend et donc ils ont dépendant na moto et biso lokwa to yaki na biso makambo musala ezaki so esala mi bongo zongino na moi sima. Pona sera ba cédé tozala. Déjà il y a modèle mtandao qui kokoma ba scénario. Ouais, ngaso na sala nzuzu na sapona ya modèle po ezalandeni, ça dépend ezalaka. Soki un mususu azo sala film na e singa netinga na kotaka parce que na film wana e singa ki avocate. Avocate, il faut intervenir. Siko batali par rapport à niveau na ngande ba benga kinga, ba interpeller nga Baptiste kutumtesi ya modèle mi madasa sala film moko boye pa ya ya José de Londres bingai aya intervenir nde ba benganga na ye na ekwena ki kulo kwa avocat mais ba moni façon na ngana ande ko prester ba komisa ngamba la moko ba ba juge ba komisa ngamba mon juge donc ezara ndenge kara oyo e bande ko salama mena tant na biso oyo ya YouTube ta YouTube ata soki producteur nini nde kara na to koma ba producteur msu ya makasi nde kuna eza ya Sila Bisalu na ya Bellevie ata so continue pas Bellevie te o continue pas Dinana te o continue pas ya Bellevie te mais au kota na ata na chaîne na yo moko au monisco place siko biso tozala kimia yango wana parce que na yebi ke ata na tourner na pas Barcelone te na tourner na ngai susu wapi susu ba Cardozo te ou pas sali chaîne au midenge te nga tankuna te et pas Aminata te na tourner MC pas Aminata te mais na tourner na nga MC na Mirma Baimbe vous comprenez donc et comme ebele dans ba chaîne YouTube et comme ebele ata moi mkia fongoli chaîne na e mbala moi makambo pesa mi un combo est-ce que Mirma peut za ranking te nga na tangi na Aminata na bi Aminata TV Cardozo par rapport ya image de batu ba ebele yo telemela kota na na moni oka moi suspect mona na tout na pona ebi a respect te o azala respect bon na ebité te nga pe na ebi pété donc ba place wana so pe na mina le kalana tumba na leki donc ba chaîne sko ekoma ebele yango moni ekoma sko bongo voilà donc hypocrisie za na mondo makasi ba leki ba manka ba yaya ezala na ngote bosko so biso so to le ka place moko donc to ba Mirma pe Cardozo manka e oh te poani yo te mi ka wana poani
Voilà, merci beaucoup. Et ça, bien sûr, par rapport, na tout n'a que évolution ezali. Mais nandenge lelo YouTube on ezo kende bato oyo ko finga oyo bato oko finga oyo. Est-ce qu'ils ont comporté implice na ba carrière na bino? Te wana nde sikoyo ezo boma ba carrière na biso. Pourquoi? Parce que to diviser ba fan. Ozo mon fan mususu mususu alinga Amirma alinga pe Aminata. Donc alinga biso no so mibale. Aminata pe fort hein. Camarade nangai. Malgré zale qui met camarade nanga vraiment. Et sikoyo omoni fan mususu bona longola Aminata fan mususu alinga anga alinga pe Fatou. Sikoyo to bebani mususu na Fatou. Omoni to diviser ba fan. Vous comprenez? Fan mususu ba nga alinga Amirma mingi mais na mususu Fatou na linga ke mingi sikoko le Amirma. Ozomona to diviser ba fan mususu bia c'est que na longo na ngepa Amirma na ke na ngepa Fatou. Fan mususu pe alinga coquette mingi so to beba na coquette alinga te moi le bité nga alinga ba onyo so mingi mais loka ba beba na coquette be na linga coquette ko le Amirma ke na pas coquette nga boinga. Donc tozo diviser ba fan. Mais ceux qui toza ki bison so soudé au mona moyen to diviser ba fan ezate fan na yo aye patalinga fan nga aye patali wana kuna fan donc to ngey le kabongo. Ngey le kabongo mais sona tuni bongo par rapport aux conscients tu es membre les canaux réseaux sociaux to on est déjà na shit. Il y a les abakou qui a Sernabiso aussi la bisalou bako s'acharner na Xil Pechanga mais apparemment batu bako lo bondire moi keto mo ezali parce que d'autres de landa ba audio mo pe bimi si là azala toujours na keto ya Xil Pechanga depuis olobani siriango kofinga Tina Gomez azanga tai mais na ucho mo na pe page moko ba bimi si là na Gomez na azanga tai vraiment makambo wana ezo sala passe makasi neti likamba sila na Irsil. Donc bateau ba okota ngo kaka eza na kolo bateau ba yebi msu bango bien te parce que biso na musika nde to banda otala bango to banda mona bango ba pire ami. Donc ba camarade moko basaki inséparable lelo o ba séparable bango loka ba séparable bango ba comment otana na musika biso mabonde na biso la base ngande bazalaki. Mais est-ce que ça te pona ba succès bima ki ba wela mbala poto? Ah bon omoni batunde ba eba te moni mibala poto bakabula ka batu mibala poto bakabula ka batu il faut ce kozala sage so ba yebi ke bino mibale boza ba camarade akolinga neti yo alingi yo amoni ke simité akeka e pas pire mutu na yo pour a tout tanisa bino mitu dans ekomela batu ebele et comme il a vraiment battu belé a tapé so mibala pototé a tapé ba producteur pe ba tout anisa ba tout et belé donc il faut qu'on a ça so boza ba camarade il faut bobeta na ma solo et loko ça la bon eza hypocrisie ngana on sa maramna na lingi yo e baté so na lingi yo e baté moyen na e baté que to partager mobali moko moyen na e baté que mobali na yo m sous ça mobulu donc au bomba makam na yo ngape place na za na ye baté or ngape na continuer parce que er ça la boy comme ce qui bomba ndande yango zo sala ke e kabola. Combien malakanon to go chop place ni na SB to na Bella te ngana za na place te ngana Amirmat ngana Amirma bayembe la canon ngape na Amirma bayembe la canon Belleville pire mutu na ngai donc na za ngana nil part nga tourna partout Belleville pire mutu na ngai donc Belleville pire mutu na ngai na yo tangi pe ko basila te te bon omoni isko nga na bana na za mutu te parce que ngai tozoa temps ebelé osula na Belleville vous comprenez tozoa omoni ba artiste ndé toza beto na ba 12 na biso pe mutu mzo opesa nga bonjour mais bokenda masula milaité mais mutu mso mona bokenda masula milaité bo sape ba blague le problème nga le problème na pousse na pas ndeko na Belleville na problème boye ce qu'on dit mai à soutenir so pas à pour mais na solo la mingi vraiment de na Belleville mais na maram na bango ya ba SB na ba bela nga za na katiti. Voilà, merci beaucoup, merci na ba tout bo disposer ki temps ya Rolanda biso, merci na mauvais Sami Soulambi motema ya Daïda Ngez Bobby ya Pawa Saren depuis États-Unis d'Amérique. Merci aussi na ba tout maman Olga vous êtes tellement belé mon petit Bobo Iyamba vous êtes tellement belé mais tout le monde est déjà dans souka émission ba remerciement et puis message nyoko pesa pour na ba linga kayo.
Voilà, na pesi mbote na Banque mondiale. L'exemple à suivre, wana manager na nga motema ya vrai chéri maman na Paris Love na Premier Rose. Mbote na nga lisusu na Rodriguez ou na babi Mobutu na bango na pesi Givenchy ya mbote na pesi Mobutu Tredon. Wana penda cordon na biso na association na biso les intimes kwa Gogan Supreme mbote no place aux Ali Chilele. Bilon nyonso Patrick Ngambe, Grace Nzimbu, Karine Poutou na pesi mbote Coquette Sasa, Fatou Kaimbe. Bilon son alingara bino Arthur de Barcelone, Augustin Kabala, Babina Lubumbashi tombé JP Moulatrice, wana na Afrique du Sud côté moi na Rit Kamona avandi donc na lela bino ya trop ya dégâts mbote na pesi bino nyonso na pesi mbote na nga na papa Bodouin Munyampara na pesi mbote na nga na Iget Pambu balobi ere mariage toujours motema ya papa André Nanio André Bonjembo na pesi mbote na mama Esengo place azali wana mama na nga penda o abotanga mama Esengo bokele alongola mama Esengo Miriam na pesi mbote na Naomi Lomboto na pesi mbote na Odile Bati babi belle fille na ngai na pesi mbote na Gedeon Mateso na pesi mbote na Joyce Mbenga boza tellement ebele na lela bino ya trop ya dégâts quoi. Voilà. Merci beaucoup na maman sociale et maman Ritibi Londa Zilantani moi ça pembe baobi sans tâche ni ride. Moi si qui tokoli lo Taylor Vandom. Merci aussi na maman Olga Kumbang maman sociale et pour et ça agence amène les en la carte à Paris bah c'est bino ban Europe et puis Asie. Chachunel event pour na ba événement na bino manifestation fête à mariage fête d'anniversaire mambo belé bon contacter biso soit boluki na page Facebook no beti chachunel.event OK pe Instagram obeti chachunel.event au monde na yemo mobimba la canon ko pesa numéro de téléphone na pesi mbote na ngai na société na biso tozo soutenir mikolo société Alpha service mbote ya papa Alphonse na pesi mbote na Christian Bakote Sababi Nzembo kitoko salela mirma donc voilà bye bye. Voilà merci beaucoup merci na mon père Rodrigue pour la réalisation et puis derrière Blili merci aussi na ba serviteur John Banza serviteur Rodrigue Pakalingomba serviteur Seigneur Méthode merci aussi na serviteur Christian et puis serviteur Eli Konde boza tellement belé serviteur Henri Babinga Mikolo Abeda Chou ya serviteur. Quant à moi je vous dis bye bye et on nous revoit au prochain numéro bye. Nana fille